T'es non loba na sens ya brutalité. Ok, on m'a ça là. Na sens ya brutalité. C'était pas 7e. Aux amours si, je ne sais pas. Na oui ka fois ya monto ebima, moi si mais ni hein. Et ndi mo mba ndo sa ba acte bongo. Habillement non habillement. Mais za moi si. Ozomona. Toi qui non ba conteste wana. Ah oui. Matin les après sa conscience. Ah oui. Yo mo so biso ko to miena ba moto. To die na Richard. Mais tout le monde a dit que tu paix à son âme. Mais bon, vous venez de vous l'éclairer, vous venez. Pourquoi vous vous émotionner? Pourquoi vous vous filmé, vous avez pourquoi tu fais vous arguments de émotions? Il faut que la expression faciale na bino. Et après que l'on n'a pas vu, il y a des gens qui ont un groupe, l'équipe de groupe, si maman a belé, à ça produit un bel art. C'est que les problèmes c'est que la reconnaissance est élevée avec Richard. Dans le sens nini. Parce que rôle oyo belle a comment vous jouer les autres, tout le monde a trop collé là et tout et ça Richard m'a orienté. Ah. Richard m'a orienté à belle. Obi, les belles là comment pour rôle wana. Parce que Richard na groupe quasi on est côté mo. Parce na groupe via. Na groupe via. Et après dans la longue via et comme je crois que à sa côte. Richard ça le côte est pas belle fille. Même pas pour une qui côte. On est pour orienter votre répétition. Il faut la style moyen pour nous. Ndenge le banati les que tout faut qu'il nous ma communini et tout faut ça la bonne style na o yo na comme personne n'est pas les que tout il faut na compliquer style. Ozomona et pour ne dire que les que tout c'est bien nanga. Voilà, merci de continuer. Donc c'est la même chose. Mais Richard Azel Richard Azel, celui qui a mon temps pour les Richard, ils ont ma vie. Eh bien, dans les Richard, ils ont ma vie. Parce que la vie de là bas tout. Ceux qui ont mon temps comme mon temps, oyo, au tiki à la l'aise. Mais bis nous de bis source que source c'est à mon temps. Et bon, tout va là na. Maman nous sont belles, Richard, belle goutte de l'eau, écoutez, votre tout est des choses qui ont ma vie de l'eau. Mais Richard va tout y bis source cité. Bamonika bébé babaye bébé ba commenter ba na ngo réseaux sociaux ba YouTube na retard celui le look ba tu ba sepela nga c'est grâce à mon oh da pesa nga hot oyo parce que tout le monde a mutoko Linda azu trophée Linda oyo a salika 2 mois 3 mois azu trophée parce que trophée et expérience à musala celui là na kata bela nani Linda la expérience na yiki expérience ni de route da SD Ozomona. Donc, ça dit à partir de votre trophée, on peut toucher, c'est clair, à combien de musique. Na, Bélat. Voilà. Parce que vraiment, les sous-souvenir qui inventé. Ah oui. Ozomona. Parce que quand tu Richard, quand il y a des gens qui ont tout les assis d'abord. Tant que il y a la caïna, là, va filer. Mais l'époque, là, tu as dit de la vie. Donc, grâce à Dina Tana, il faut y avoir à comme une double clic. Il y a une grâce, il y a une grâce avec conserver grâce. Il faut ça rêve à Bobo, ne pas Pierrot. N'a pas au mari. N'a pas au mari. Bah ça, on peut la moutonner ça. Soit dit qu'à imposition. Ce qu'on peut imposition dans Ngaï, qui gagne la tendance. Dans la monde ça, t'as le quito. On a la relation, c'est la France à la bourse. Oh, yo, ça devait être fiancé, c'est un bon tourner dans bango. Oh là là. C'est-à-dire, on a tenté de manipuler yo. Et là, on va comprendre que dans la français, dans l'intelligence, mais il y a la sagesse. Ah, tu as la sagesse. Et on a monté. La sagesse, on a monté bien. Eh, on a monté. La sagesse. Au moni. Intelligence. Vous voulez ne pas plus. Pour la sagesse. On est intelligent. T'es là. Comment il est là, il nous va d'accord pour que ça se mette là. Comme on est l'actrice, que là, j'aime beaucoup Aqua. Davina Aqua. Qualisation. Il y a bien vraiment ça en bon. Partir à la communion. Elle a donné à sa maman et sa sœur comme $200,000. Et Kitty, à qui il est petit, nous fait une arabe à gagner. Ah, tu l'as vu, Charles. Leketu ngai mpona kabela motu ya libanda ifona sunga na ofamila
comprendre et là on a autour le parce que ce point n'est que si la dans la concurrence parce que bah de belé va comment pour vivre na si la pour la concurrence si dans c'est la cas juste l'époque on comprend donc au bino bon no ça théâtre bon comme ça makambo le futa si va vivre en réalité si la juste à 50 bin quoi est vrai mais bino comme ça bino ça 200 000 mots et théâtre que vous calculer neni bobé ta bobé la condition sur mon équipe banque comment bien la condition dans l'équipe bancaire grâce ma kenge de que je salue ma copine de gros bisous à toi na bien bobo quand tu bien que belle ça sembla celui de mer à qui a fini l'unique à bon une belle ça sembla aux amis na de mer ça sembla que ça semble quoi ça semble quoi nous comprenons une mission là une mission là ça va pour nous faire nous va nous comprendre parce que je la connais ça semble que il intéresse la relation moto ba mimi kama biso tokoyiba kuti ke mimi kama okoza na problème na belle Oleza te déjà comme bidé kwa bibi kati na komona moto ofinga na mona ina yo moto tozala be bosika na ye zara te de ketu moto ofinga na 12h wana moni bino kwa na 16h 17h te impression na les amis ezali bato be bakufa victime bafinga makapu boleka na SP c'est la carrière na bango bana poso ozaka produit bayaka na poso ozaka produit mutu moko te po bomatana na ye te mimi ka bomata fille akoli na chantier il faut salela pena vie na ye c'est la carrière na ye po nourrir famille na ye bana na ye on a fini vie pauvre quoi ndako esila mutu nyonso azalaka na ebandeti suka na kati ya youtube nani oyebisa biso kakoa na bombe Congo Liziba TV. Voilà, Congo Liziba TV, merci d'avoir abonné tout bon émission na biso ba vérité à Nakatia. Congo Liziba TV, merci à ma maman que j'aime beaucoup et ma maman de Balingakanga, maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour et sans oublier encore ma maman chérie que j'aime beaucoup, il y a Gisèle Tati, monter ma prince Jiclo Winner. Notanga ba femme forte. Basa mbongo, basa makambo. Et sans oublier encore à maman Tete Beton, motema ya Kevin Kamusuna. SB, ya sana bisingo isanga na peso pe mbote wana mère boss. Na peso na za ba grande dame. Na basa nzala, basa pauvre na okate. Ba maman pauvre na okate. Oyo bosala ba ridicule. Oyo bostesa kabatu. Ba maman mbongo, bato ya bozwi. Et otali soza ba grand temple mbe na bango lokola Kevin Kamusuna ya Tete Beton lokola Paul Fiki pour ya maman Nathalie et Jiclo Winner, bon séjour à toi mon vieux déjà à Kinshasa je suis avec elle s'appelle Malika Mania il y a qui n'a compliqué à qui na rose noir vert couleur d'été ça va bonjour Kevin Leketu Kevin Banda Leketu, bonjour Mayo. Bonjour la baboni à Congo Liziba Télévision, Bakatinis Ténios, en tout cas, on vous salue depuis quelque part. En tout cas, merci de votre tenue sur l'Ingaramania. Maman est bachimo paradis, ma soukandia, bien la bino mingi. Merci de votre soutien, la bino moralement, physiquement, financièrement. En tout cas, nous avons continué à comprendre la bino. Bobo santé pour s'abonner, puis dans Malika officiel TV, ou la chaîne Malika Mania. Parce que votre bébé, Baïbika, qui a Malika, vous avez la chaîne, oui, nous avons la chaîne. Et ça, qui est un de votre sous badebara, les sapunda pour les sailles. Donc, il y a ce qu'on a ça, ça a un mot d'été. Au moins, Malika officiel, et Zali, tous en a pour nous ça, tous en a pour nous continuer pour ces bébés. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons tout pour nous soutenir. Nous avons conseil. Maman, ce sont la Inde, la maman de tous. La maman, ce sont la Inde. Tu veux vraiment rechercher maman. Vous avez recherché maman, ce sont la Inde. Maman, ce sont la Inde. Tu vas bien faire le boulot. Et les Kébélés, tu as fait ça à la gauche, à la droite, et à la droite. Il y a des aboués. Attends, si les Kébélés, tu peux en avoir les Kébélés. Non, il y a des maman, ce sont la Inde. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup à maman Lita Pukumba. Merci beaucoup à maman Lionel Mouketi, maman sociale. Merci beaucoup à
Vous êtes tellement éveillé, maman, il y a des gens qui papa Patrice, la question de la place aux amis, Aurélie Sungu, mon ingénieur de Mouzoumba, à la tradition et à la volonté. En tout cas, des gros bisous à vous. Vous partagez l'émission Oyo. Vous likez parce que ma caméra madame Eza a on a 4 émission Oyo. Maman Nathalie Fiki pour maman Oyo la deuxième fois. Tout ça, le mois de la femme. Maman Nathalie Fiki pour maman. Parce que lui là, il aime trop l'argent. Donc, si tu veux me faire plaisir, maman, appelle-moi. Maman, je vais passer pour récupérer. Donc, est-ce que attends, mais ce maman il fait ça pour message. Non, toi tu aimes trop l'argent. Non, mais tu signes, bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais tu aimes trop l'argent. C'est déjà les Fresh à moi. Voilà, déjà, allez vous abonner sur les Fresh TV. Déjà, une nouvelle série. Il y a une nouvelle série, déjà, la matation, les champs matation, comment que la titre déjà est là sur les Fresh TV. Les Fresh TV, la chaîne, nous sous les titres, il y a film. La chaîne, nous sous. Ok. C'est ma deuxième chaîne. Parce que non, Congo, c'est ma partenariat. J'ai que 2 chaînes, les TV, aussi qu'il y a les Fresh TV. C'est ça. C'est AIS comme ça, ils ont l'entreprise qui sont là pour ça. Alors, ma peine est Malika, ils ont c'est ma propre chaîne. C'est ça, Malika Mania. Mania, tout ça, nous puissions manger dans les réseaux sociaux concernant, pas concernant, mais tout ça, la matanga. Pour perdre mon poids, il y a l'artiste. Bien aussi qu'il y a un artiste et un musicien. Autre le cas, mais base micro, le minimum, il y a comme il n'a pas mis. Les loups, Richard Mukoko a couvert ce et tu es là qui Richard Mukoko. Naïbi est un artiste et comédien. Richard Mukoko est un artiste et comédien en fait. En tout cas, nous avons présenté ma condoléance dans la famille biologique et puis nous avons artiste et comédien parce que Richard Mukoko est un artiste et comédien. Il a travaillé dans plusieurs entreprises en fait. Il a travaillé dans la maison de production EBD. Bref, année 2000 qui est Richard Mukoko. Il a produit maison, il y a maman vie en fait. Au moins, il y a vie après une mada. Et puis, à l'équipe, après, maman vie, à l'équipe, il a place EBD, il y a groupe EBD, il y a maison de production EBD. En tout cas, ma condoléance dans la famille biologique. Et puis, artiste artiste et comédien amis connaissance condoléance voilà amis connaissance na condoléance surtout na artiste aussi que mingi to ko mona ka famille de bota de ba pour la condoléance na bino pe tant que na biso kaka za famille manikamanya ikamali wangu yoko ekomika pour subiri kama wiki papa Richard Mukoko azali comédie ya vie. Mais tu évites, on a demandé, on a cliqué sur le site, on a dit que surtout bien au boulot de la Silla Bissau, à l'île comme on a noté. Comme exemple, tout le monde a dit que nous avons MK, où il y a une guerrière, on matin à la Bengani, qui a chama pour le Wanate et Tchétchélé. Je sais pas. La question, au moment où le moment où Bissau dans la vie, il faut être professionnel en fait. Na vie yana makambo mususu tolakisa te toya basitoche en fait yana babiloko mosusu toyebi ke tokona basite tokotemi na basite tokona basite mais tant tokoma kofréquente makambo mosusu tokoma mpe na niveau ya kolongola kisitoche tobimema mpe na te mosusu na mwa badimension moboye parce que toyebi ke kisitoche mpe ezanga barole nango eza mpe très important na makambo mosusu mais un moment il faut tolongola ta mosusu mwa bamaturité moboye omoni place ya liwa eza place conscience ya moto esalaka place ya liwa eza place oyo motu soki avanda bi oyo me motu akufi ndenge akufi boye me nga mpe nakoka akufa place na ye ti ndenge niye akufi me nga naza mfi eza place to boomona enemi na osala matalana place ya liwa eza place ya matalana te place ya liwa eza place conscience ya moto ezongaka omoi kozala extraterrestre po soki oza extraterrestre de place ya liwa ya motu nde yo olingi osala matalana mais place oyo oyebi ke yo mpe oza humain lokola motu wana ndenge motu wana akufi ndenge yo mpe okoki kokufa leketu place ya liwa ya place
exemple eza ebele na profession exemple atulaki eza ebele nga mama biso ntango akufaka naza na bato ebele nazosona bango te binini tolobanaka te namanda oloba na Benji Benzema te nando oloba na Moura de Poste nando oloba na Flore Matenisi te paix à son âme parce que Flore camarade nanga tokumelaki amitié donc kometaki amitié tokopema mpe 5 fois naki amitié mais tosali 10 ans naki amitié surtout baki amitié ebeba oyo tokumelaka tosonaka kaka ozo comprendre mais être vrai c'est naturel nga to mama nanga kufaka to bando okubana te kaka nde nakufelaka mpe makambo ya bato mais bato bazaka bolamu nanga bakundaka ntango nga na Benji tobebana na epoke wana nakotela makali kongo Benji akangisaka ye nga nasepelaka te tozalaki baninga totambola tolia koma yo kokekangisa moninga mpo tobebani te nga mpe kuna nafongola baparenthèse mpona faire comprendre bato kepesa matenge epesa conscience nakangisaka Benji nini alors en ce moment là nga nakende na part magali mais Flore na Moura bakende apesa Benji bakato tokabwana mais mokomama biso akufaka baza bata liboso oyo baya tongotongo 6 heures ntango bayokaka ke mama na biso akufi baya 6 heures bato wana azali liyeni na bango pour dire que place moto akufa lendeze place confesa bato ezongaka eyapesa matalala te eyapesa bapomba te eyapesa te ke so oza mwasi obikomisi mobali te et surtout mwasi na vie faut être douce mwasi otikala mwasi au moins ke oza lesbienne mais soki oza mwasi tikala mwasi mwasi azalaka douce ozo comprendre mwasi azalaka douce mais soki olingi okoma pesa matanga posa parce que toyebi kutu meme ata balesbienne ebebi bazala mpe douce te naoloba na sens ya brutalité na sens ya brutalité oza mwasi na je ne sais pas nayoki ka voi ya moto ebima mwa mwasi me neti nde mwa mobali moto osamba acte ya bongo me eza mwa mwasi ozomona tokenda na baconteste wana matanga eza pesa conscience ye moso surtout biso kutu omeya na bango te toliebi na Richard mais tomoni kaka ke moto akufi mpe ya son âme mais bongo bino bato bolekile bomenene ye po bato fe boza émotionné po bato kutu kokotala te kokotala motu nini ofilme motu nini otala te po bato fe bozala komanda bemotion fo bolakisa biso expression faciale na bino ya motu oyo azala na mami na biso akufi parce que biso nde toza boye motu aza proche ya sila soki akufi cestadire toyotala bato baofilme te totala nde mams émotion ya mams totala ne pasi oyo mams aopesa biso totala ne mams oyo pasi aza nango parce que pasi oyo sila oyoka il faut eza transmettre pa na biso ozo comprendre pasi oyo sila oyoka fo biso mpe toyoka ngo cestadire tocompature na sila mais tozali mpo totala bato nani baoyo filme eza mabe naoke direct eza mabe oyasi biso ke baba extraterrestre parce que motu aza na conscience aza motu pesa matanga wana to obenga na motu te parce que conscience oyo ezotala te motu toleka ne tomina tosekaka ayaka pa mami na biso bazalaka joa na biso e akufi te nzambe motu akufi te mosu lobi mga mpeza tunganga nana tolanda motu te nani akimeka ya fie neti nga ata sila akufeli proche nana tante koyo motu mo boye ya famille bota to motu mo bafia naopesa exemple mo typique sila akufela papa bango badini na babinga na kati baaudio déjà bimaka nde badini na bato basila mais ntango dini na to papa sila te foto mona dini akende matanga na pete jusqu'à la fin dini ezala matanga pete ya mbala ebele mais audio se bimi nde batongi sila audio ke matanga eza pesa conscience peut-être bayebi te fo baexplike bango to belle il faut expliquer bango te kotika biloko wana matanga eza pesa ya conscience matanga eza pesa moto azwa conscience de lobi malikamanya eza très important de osoli ke oyeba eza likambo ya conscience parce que bango baza na conscience wana te
déjà kolakisa ke bino nde boza na boboya mata ya Richard. Est-ce que Richard Mukoko aza comédien ya toute ya Belleville parce que ye eza de ba komédien. Est-ce que aza comédien ya Richard Mukoko a comédien Belleville. Peut-être bango ndi bayebi ti. Ah oui. Richard Mukoko aza produit ya vie ya Queen Mada. Aza lokwa coach, aza lokwa neti tomonaka baya lule, tomonaka baluka na kati ya groupe Simba. Richard aza produit ya vie ya Queen Mada. Yem tabanda ko coacher, ke boye ko coacher en fait, to ben on va coach. Ah oui. Et après que l'on n'a pas vie, ndaki ko kota kota ba groupe l'équipe de ba groupe Simba makambo belé aza produit ya Bella. C'est que le problème est que la reconnaissance est bien fait avec Richard. Dans le sens nini. Parce que rôle oyo belle a comment jouer les autres, tout le monde a été trop collé là et tout et ça Richard m'a orienté. Ah. Richard m'a orienté la belle. Obi, les belles là comment ko rôle wana. Parce que Richard na groupe kasi wana ce que tu baza na groupe vie ya. Na groupe vie ya. Et après dans la longue vie et comme je crois que aza coach. Richard ça quoi coach et pas belle fille. Même pas Queen azaki coach. On est ko orienté votre répétition. Effectivement. Oui, nani papa Richard ali ko coacher belle fille. Ko coacher ka belle fille, ko coacher groupe ya vie ya. Yebda ezaka epima côté wana zala trop kolela parce que wana ni epesa ngo. Wana siko ekoma ipena trop. Quand comme na coaching avec belle fille. OK. Comprendre. Et comme pena que non, il faut que nous na rôle belé te. Il faut ça na rôle oyo ya mawa pour les la. Nalo ba ngani il faut la basket boye bugino ne. Ndio lo bananga te le que tout faut que nous ma communene et tout faut ça la bonne style na oyo. On a comme personne n'est pas le que tout, il faut na compliquer style. Ozomona pour ne dire que les questions c'est bien voilà, merci de continuer. Donc c'est la même chose. Mais Richard Azel Richard Azel celui qui a mon temps pour les Richard ils ont maman vie. Et bien zoyoka dans les Richard za maman vie. Ozoko parce que la vie to est là batuki. Ce dernier muta comme muta oyo otiki azala l'aise. Mais biso moto yebi source que source eza moto. Et bon tu vas là na bango nyonso belle Richard belle goût golo écoute votre goût tu te soki azama maman fait ton mais Richard batu ba yebi source te ba monika bebele ba ebele ba commenter ba na ngo réseaux sociaux ba YouTube na retard et be ba se mo ba téléphone ka mingi ba ko tisi réseau et tout ba yebi na ba on obi kenga na voisine nga na voisine na kotala le kombote na voisine nga ayibisanga bi nga ko mususu ko tokuteni na pompe kandi za baboni bakima biso ko na kitana ngate baboni kandi bakima biso no na okitana sa musala pompe na sa ba siete na sukula obi ke voisine na zibisanga bi obi ke na ba te za star na réseau mude ko confirmer camarade na utikoto ko mukolo camarade na ubayaka na mona rega camarade na tata na mingi ya moi pembe boy na atali nga minga bité o yebinga mais que camarade mudai ko fo bibi ngana yebi to za muta réseau camarade na nga mudai bisinga ke on star o yebi yo ka ikuta bisinga c'est que maman qui dort c'est que dit que on a tata la comme na c'est nga bité quand je suis chez moi na za starté ozomona ouf mon dieu quoi et na batu mususu ba ya réseau na retard ba yebi ne ba batu donc c'est dit elle a battu sous avec Richard famille Bota mon maman belle Richard sous la maman vie donc Richard muta orienté belle que il faut ça la rôle ya kolela ka yo monde simba par rapport il y a figure na yo par rapport il y a douceur na yo il faut qu'il débrouille mais non bah c'est bien dans les cas kazai sous autorité ça qui quoi babiba c'est quoi tout ce qui est donner le bateau tu fais peut-être pour monter pour aller dériver malhonnête avec même de la stress c'est quoi cause de stress à moi bon les que tu vois les peut-être manga nous comment on a ko beta masolo peut-être ngala dinga lo peut-être ne bénéfice yo boko yo kapito ko luba mais to te ango mo ba pas de interrogation na suka ozomona na ndenge ya temps normal parce que moi j'aime pas les locuta quoi
Moi, j'aime pas le locuteur, aussi chapeau. Ok. Moi, j'aime pas les locuteurs. Sombele nga pas Donc, peka muzuna. moi, j'aime pas les locuteurs. Ozui. Donc, la bonne baboui, la vie séparation est normale. Hein? La vie séparation est normale. Et puis, celui qui est Richard, bah, bien, on va jouer sous parce que tout le monde a filmé mon babini si vous voyez, na oya souka à jouer. Mais du coup, et là, quand tu comprendre le mécanisme, il peut correspondre. Na oyo la rue sur le bas. Oyo rue, sur le bas que bah bien na cahier, bah qui va qu'elle sous-souté et tout correspondre par rapport à quoi? Parce que tout le monde que va te faire trophée. Bah si va te trophée. Pour Richard, donc des choses que tu as mérité trophée. Pour sa coach. Ah oui. Il t'a orienté. Il t'a fait sa orientation. Ozomona. Après sa orientation. Azo mérité peut-être il faut une un trophée que ça c'est mon coach. Donc c'est un trophée parce que si aujourd'hui je suis vraiment batuaza focalisé dans là, c'est grâce à Mutu Oyo. Celui le look batuba sepelanga, c'est grâce à Mutu Oyo d'après ça Oyo. Parce que si tout le monde a Mutu Linda, a eu trophée. Linda Oyo a celle qui a 2 mois 3 mois. A eu trophée. Parce que trophée et expérience à Moussala. Si il y a un cas de Bella, Linda a reçu expérience na été. Expérience à Linda route la SB. Ozomona. Donc, ça dit à partir de votre trophée, on peut toucher, c'est clair, à combien de musique. Na Bella. Voilà. Parce que ça vraiment des sous n'est que ça inventé. Ah oui. Ozomona. Parce que quand tu as Richard, quand il y a des acteurs à tout la d'abord. Tant que il y a la caïna, d'abord mais n'importe quoi, tu as de la vie. Pour dire que, tout ça, va acte sous tout ça dans la vie. On a dit ça pas tout le monde. Référence, c'est bien, oui, mais ça l'a bien. Ah oui. Pour le bien, biso, nous avons mis d'être à ça. Vous comprenez? Je n'ai pas fait assez là. À toute la guerre abordée, en 2000, je crois 2020. Naba 2020. So emi mo amo oyiso. Biso ni to ila Richard. Biso ni to ila Richard. Mais quand on le bien n'importe quoi. Il y a la salle. Vous comprenez? Biso to zala. To le bien belle, mais so to mo ke mutu mo boke na mutu mo bo si la mabe, te to ko ya. So pa ili pe méchant ma be to ko pe ko ya. Vous avez que ça analyse na bien. Eh. Vous comprenez? Si vous avez un peu témoigné que tout ça est ma bien fait un gabi. Oui, un gabi de ton dos, il est sans cesse. Oui, venez va ça, il va ça fait. Vous comprenez? Parce que n'est pas quand on le bébé, mais un gabi de ton dos, il est sous il y a le bonnet la réseau, to y est lié. Vous comprenez? Donc, on a l'accès être vrai c'est naturel. Ce qui est Richard, Azaki sous-souté, mais va bien qu'il a film à Souka. Et ça peut être le temps sous la difficulté, les gens qui ont envie de bien à tourner. Mais ceux qui ont un mécanisme, ils vont toujours le baquer. Parce que quand on a des sous-collés, c'est une belle idée. Tu continues à pour la ligne parce qu'il y a su trouver des pourquoi. Donc, il y a une musique, tu peux se motoka, est-ce que orientation nini oyo d'accord ça ça na vie belle parce que belle fait un groupe si manata na mais d'accord ça veut dire que dit catégorie moko na grâce à suite na lobi boye orientation nini oyo d'accord ça ça na vie belle parce que belle fait un groupe si manata na nata na ye hein mais vie Richard ba utina belle depuis fille pour les Richard va être fait c'est que toi confirmer au bateau de bateau là c'est une musique ils ont tant de flou même pourquoi la séduction qui bango de basaï mais toi il ça va boyer vous avez professionnel matanga ils appellent sa conscience j'insiste matanga non pas sa conscience c'est que ça matanga parce que tant yo le ça matanga no bité sur le dieu pour la muka peut-être yo pour faire il va te filmer pour histoire ya Richard et ça na minute ça morgue après morgue bon kundaye
soki soki bino bosala matanga na matanga Richard seke eza kwa boyebisa nzambe matero elali mpa na biso lobi bomela biso so moto mosusu na kati ya bela po matero ezaka na ngambo na biso bango bayekozwa image te ozo comprendre ke famille ya Richard baa na besoin ya soutien ya moto nyonso baa na betala charge ya moto eleki ya bateli omoi charge ya moto surtout ya moto akufi eleki ya bateli bino kutu oli bosepela bato nyonso bayenda bango basala soutien na bango bino bolinga bosala eloko moko bointercale bato mosusu bayeti po ata bato mosusu bana besoin oyo soutenir moyo basoutenir eza te bobosilake na mosusu na fin bio basala lobi ekatana o bakunda Richard ayandeke batika Richard famille ya Richard bana besoin soutien ya moto nyonso po babiso nde tokenda na biso bikendakenda te ayandeke biso nde bikendakenda tokenda te mais ata mpona bato mosusu déjà komona eloko nazitana loba mpe mwa ndalo malika confirmer vérité confirmer vérité bozotya vérité na bayaya pourquoi ayandeko ya 7e baga ma chérie oza olati mpe poloso ya Belgique TV wasalanga eza préférence na yo nde baza ndeko na biso mais pourquoi boya kopekisa moto afilme aye matanga ya noko ya Belgique ni ya papa aleki ya babelgique et puis mk ayeki na destination na ye ezali pete aya kofilme Belgique aye kofilme matanga akonfirme réellement Richard akufi fona information eza préférence na ye arrêtez avec botsa botrikila koto bokuta matanga kobalema onele bose mobundisa bato bobebisi théâtre bobebisi art oyebi teke batitokesi mpe bamikoya bamosala théâtre bainfluenceuse bamikosala maboki so bino boluka baplace na bino te bosinstalle bosimpose boza kote nini azala mpe mpoli te mk engani mais achangeaka fanda a 4 string akata a 4 string parce que omoni leke tout se voile bafasi ata bato mosusu bayelanga awa malika akoma zoba mais est ce so bayeba tiama malika ya 2018 na malika ya 2021 est ce que nani yango préféré nga bon préféré nga 2021 parce que 2021 si nakute na paradis ozochange nga petit à petit mais ntango mosusu bobenganga nakoma zoba mpo nakoma nasala préférence bazala te bebele baya youtube na retard et puis bebele ezaka mpona motema mabe mpo malika asala préférence olobela sila mais ntango na banda kolobela motu mosusu nazanga mayebe mais ntango naye kolobela motu mobe nakomi zoba mais awa tokomona bazoba na kati ya réseaux sociaux donc eloko tokoki koencourage te bozwa koencourage wana nde bazoba bakomisi mo mayele bata mayele bakomisi mo bazoba. Voilà, merci à Malika Mania. Namonaki obakisi kambo ya batrophée oyo epesameli teyebi te erolandelaki mwa likambo trophée yango eza mingimingi bato batravaille na Bela TV to trophée apesi tous les artistes comédiens oyo basali misala na bango bien ou je sais pas po tomoni bagaetan bazwi te baza bacomédien bazwi te po grâce toyisi pourquoi po grâce ajouaki na letamamba bazalaki pour les bazwi te comment benga bikunati mais eza avec pas signer ça les eza na game te mais grâce bapesi bato bagame mais grâce toyoki po grâce ajouaki na SB bango basani bafini bo babwaka si nyonso grâce ozo alataki wana ekeka mwana chaussure ya tentiraje na uni odora amonaki abimi vraimen kungangola bato ya Nigeria wana ejubuke ejubugoro ngasi zo makasi eza te okoki omoneko meka oyo ejubuke ozwi mpe trophée yango te olati koleka dacosta mais bapesi mpe dacosta trophée mais yo ozwi te tout ça là parce que joke osali toloba boye te toloba boye dacosta kamini te tout le monde osali banalise soki eza pour la deuxième fois bapesi bato na bela batrophée intimité dacosta ozosusu azali bien tout ça là toloba boye omoni sila azala concurrente ya belviti ozo comprendre sila na kati ya théâtre aza lokola lwambo
aza moto biso tokofanda te tokritika ye omoni Belleville baza lokola tokoloba nini Belleville aza à une époque tokoba neti na ndenge ya lelo baza lokola bafali ozomona ozokomprendre ndenge tu mais so tozwa sila totie lokola lwambo na sens nini na ndenge ya kala na ndenge ya bato ya kala parce que lelo fali ana génération oyo azokolonise mais sikoyo so tomoni motu moko aza lokola pa lwambo azoya kobattre fali record c'est-à-dire c'est que faut toféliciter pa lwambo ozokomprendre mpo lelo tomona fali azokolonise balégio desi basili batikali nsima fali aza likolo parce que eza époque na ye mais so tomona moto ka palombo aye aleki aodébattre même na génération oyo sike fo tobetela palombo maboko to sila aza lokola lwambo ozokomprendre to sila aza moto biso tokokritikaka te pourquoi tokokritike te parce que aza moto ya génération ya babelvi te aza moto ya génération ya tala oyo tone so tozwi bato baza ya génération ya sila ebele baza te soki ebele lelo baorésister c'est parce que baobenga bango na bamaison de production oyo mpe sotalaka so tozwi moto oka ale ya ndaya totangaka ye ka parce que tomona kaleka na bela aorésister bamama manga elene muta bazorésister parce que baoleka na bachaine de production ya makasi mais ni tete se na bapropre fort na bango ta mosusu baozala te baolimwa leke tu basuli ata azwa te akoma trop bela azwa te akoma trop sd azwa te donc là ça ne me concerne pas mais on dit des choses qui est réelles en fait tocomprendre te parce que ezalaki kaka mpona bela soki eza mpona initiative ya bela baomérite bango nyonso bazwa na mano mais soki eza mpona bon travail cestadire bato baomérite bazwi te ozomona mpo ti grâce ozo abete bambongi nene na makolo wana il faki azwa il fait un très bon travail après tout comment dire que va pour ça pour diviser na maps au monde était va seka diviser na maps donc grâce ndina tana il faut y baka ke akomi na double clic ya monde ni grâce ni on a besoin de conserver grâce il faut ça rêve à bobo no ba piro na ba omari bazala bango mpona motu nyonso so alinga imposition soki oponi imposition na ngai tikanga na tala yo mondo osatalono kitoko yo ozali ya bafiancé oyo ya bombo otourne na bango c'est-à-dire wana tante moto amanipule yo eloko badakosta bacomprendre ke na na français na na intelligence malgré ana sagesse te te anango te aza nango te omoni boliene baprise kuna ozotaka intelligence non, il m'a beaucoup manqué. Ah, oui, non. Il te manque. Non. Il te manque. Très grave. Coach. Bon, il y a un peu de plaisir de vous bâcher. C'est ça, non. Ah non, c'est enjoy. Non. Coach. Attends, Maïla, il me manque. Elle comment mettre ça? Donc pour dire ozomona donc badakosta bayo comprendre que na vie il faut tosala la sagesse asoka mpo bazusu mokanda azokini aganye sumba aganye bango likoya kobanga olibo ovanda sous l'oreille na ndako ose nini operde sous l'oreille bapesi bage ya fiançaille kama na ngai tozaki na de 24 nuit mobimba na l'oreille tozalaki mpe tosolai opese bate po tokobone mpe te lorraine to bawaine dakosta bato bamoni kelonga likolo toyeti babokela lorraine make baske de vies po bacomédienne to nini makambo eza ezaka neti nga boyina na bamatière bacomédienne ebele misuka tosola bien mais baleka mpe pas d'accord
makambo ya tosola Ah, biatika. motema oyo eza sanduku me na olinga tata un jour boye liwe ekanganga na makambo na motema Efo sanza. na osanja ka awa Efo sanza. me lelo te Lelo te, tokuna na bomba. ovie richard Bato baninga so bakomedia na. baninga mabeka Yo, abamiti oyo. nani yo mona na suko sa bamide na n'importe qui te po bamatere bato ntongo ekota ezopenalize nga Kocha Sabi. te boyi komona na ka mwatu na vani bato baofinga takosa matokolo mandefumila ime boyebi ti boyebi oyo asaka te botuna nga oyo ye asaka kaka na mandefumila ye wana bafoto na ye ekotela bandako ya bato baposa epali bandako boye yo kotaka ye yo te eteki tanke toi tu es cul coach. Achate. toi tu es cul Biso towe la photo na ye. tu es cul chez Daiko Na kiti na lemba na moni photo na ye. Na kela babistu tu na lemba evandaka boye ngi na lemba. Na kela bande na moni. Na kela bon machine na moni. Na ya na peta. Bon machine ke na zaka ya ni. Ya ko dinga kudoze. Yo. Tina bombi mais le ketu onyo ko li lorene. Si le rena fanda bombi. Te ba nyoko lié. Ngaza ki il forme mususu. Forme ni. Voilà, revenons à notre mouton. Venez penza. C'est-à-dire le jusqu'au consiste donc consiste c'est le ketu et Avec quoi c'est zonga. Avec zonga. de Pourquoi pas c'est la vérité qui compte. À partir de la course, on peut toucher les ketu. Oui, et ça c'est le lien de ça. On peut connaître quelque chose de mauvais. Oh, pourquoi pas. C'est l'intime. C'est l'intime. Je l'ai choqué, non. Revenons à notre mouton. Oui. Donc voilà, le de vous comprendre que la course à sagesse, c'est une habité, on a serre on a talent, parce que les ketu. Ah, sagesse, tu as une intelligence. Intelligence, pour sagesse, on dit pas bon moment quelque part. On est à l'emba. L'emba, t'es. Bon, ouais. Bon, voilà, on évolue. On demande, tant intelligence, il y a d'accord, ils ont dit, habiter. Parce que bateau baby histoire va bien les ba d'accord baza ba pire petit ba mams ozo comprendre muto le kana kata groupe simba muto le kana kata groupe simba aibi ke ba Eric Litanda ba d'accord ta baza ba pire petit na bango biso to ya ba fili ba bango asuma we pata musu ina désert ba na ba fili biso mo luka oye ba désert bo ko type na bo ngwasuma wa ngwasuma za ina kota ba mams wana oya pena bokute pena peshanga na Eric Litanda okaba bauti ba parcours na bango bauti ba pointe na bango bauti ba shot na bango donc ça dit era sake dena era on a déjà ba peshanga ba star déjà elle est fait donc cette temps on a mon tout c'est que petit na yi o mona ba perdre ba tu ba perdre pour na mbongo pour na futilité en fait ozo mona parce que surtout bitu ke non ninga mbongo ya nga sono yo fingile sila moto c'est que sila fo longola nga place na ozala amema na level numéro bo so ma fond na bité et puis ça ma kasi na yesu ko fingile te o comprendre ya on a lobara na wana te pour no fingile sila bato juste que je défends mon produit si la soka sali film mon oncle na yina lobeli film mon oncle baye ba fingi sila nga no finga bato na timela ko ya ko sala recadrage c'est tout pour nga eza déjà correct pour la bongo alors pour na dakosta ceux qui dakosta de intelligence na sali pour de bien obi sagesse ça des sagesse de tikona machine est-ce que vous avez bizarre voilà sagesse ça est-ce qu'il y a une ça bobo mo ngai yes mais au bon même ma classe té en passant, merci. Voilà, c'est un peu ça. Mais l'autre qui est Beyoncé a tourné dans l'esprit.
Beyoncé. c'est Beyoncé. Ah, ok. Non, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, en fait. Au moment où, le loup, tout est mieux si la personne nous regarde. On se comprend. Biso tout soutenir le salaire ici là. Hein, les questions. Ce qui est le conscience, c'est à mon salaire. Eux qui viennent à ces comportements. Parce que biso tu as un problème, biso tu as pour la scie là. Biso tu as si là ou rien. Mon tour a manqué si là, tu as si là. Si on a manqué si là, biso peut te côté de si là, tu as manqué mon toit là. Mais ce qui mon toit n'a manqué si là, et que le loup a zongi à s'excuser et pas ici là. Tu as choisi. Biso tu as ça oyo si là, au ça là. Mais sauf que tu as pour un conseil. Mais tu as pour un charmement. Tu as pour tout y a tout ça là, c'est le ce qu'on nous dit c'est biso tu as pour soutenir mais ça là si là. Tu as pour contredire mais ça là si là. Ozomona. Dès tout le monde qui tombe en casse nous avec une SB, bah tu me dis casse nous à sa famille bota, à sa beauté. Si la pour nous monter au ta famille beauté telle la qualité. Mais sauf que la famille beauté n'est pas monter au ta SB et ça griffe et c'est difficile. Donc par contre, pour faire des maris jeunes bah parce que bah ça déjà planté dans quatre de la famille bota. Ozomona. Une façon à dire à se donner sous la SB, bon bien ozomona mais bateau bauda SB bana facilité OK les points nani maman mariée ozo comprendre la maman mariée bakindaka aza partout ozomona aza peut produit besoin SB ozomona si ba matérialiser bakindaka ti ba matérialiser ni batala partie pour que côté kata théâtre une grande partie ya ba comédien bakenda na ngambu ya belle ozomona o batala rapide que raison pour laquelle so ba tout na pe bateau que yo be bana sila nini muto za na pe raison. Aujourd'hui, tu as dit que tu as dit que tu as dit et donc, ça t'est. Mon tour est marina là-bas. Parce qu'il y a un groupe Simba derrière toi qui va faire des camarades. Au groupe Simba déjà ça partager. Bah au bazar un groupe Simba, bah yébini c'est bah bis toi que groupe Simba ça partager. Bah Belle, bah Lisa, bah Marina, bah Ziza, bah Herman qui sont dans les 7 garçons dans un ngambo ya bah Ziza. Ba garçon nyos bazanga na ngamba wasila ba Roger Kalala ba Naomi Lufakenda ba Eric Ditanda ba bazanga na ngamba wasila. Herman Kasoro il était le seul garçon bazanga na ngambo na biso ko ngamba na ngambo ba be na ba Yasmin quoi tozanga na ngambo na bango parce que to banda ko kompanga na ngambo ba mams na ba deni ba sibisa biso ba sac moi ba ya be bazanga ya 6 c'est ma camionne sur tout ko ba ya bazanga na 6 on a silana péchanga ko ba ba za beso sisi le petit ba ba fali ba le ba charcuterie na ba ouais ba bonga wana biso pa mea tatu tozo kubula ka ba malewa na biso kuna na ba malewa na biso kuna to kuboli to meli kuna mais ba ba za ka charcuterie chaque carton ba sisi ale ba ki ba ville na ba ba bouger ba bouger ba li bouger peta ba bouger ba bébé ya yango moninga na poso finga péchanga te parce que je sais la minorité de péchanga et si naka tote na za na Afrique ici na vana na yoka isola mwa suana ba péchanga boucha Afrique ici même ma fils même Angola toto na pa na hôtel la péchanga aka su ko bimisa ba rêve ne hôtel asala kala mokila kala je sais pas pourquoi économier par petit ba bureau qui te chamato et comme les kilos à ça en réalité ba rêve c'est-à-dire à rattraper et le coup ici là en 2023 à rattraper on a 2020 oui on a talent ma sœur yo ko ça la teke belle vie à ça libre OK là c'est non tu fais des trucs qu'on les gâteaux ça on s'en gâte que pour belle parce que le pas comment comprendre cette belle vie concurrent ici là on doit se le dire mais pas ça concurrence ici là jamais tout autre concurrence ici les ba péchanga parce que cette génération n'est pas bouillée bituma théâtre mais ça bouille est-ce que ba péchanga céda asenda yimoko déjà donc ça peut concurrence la tena ndeka mokinde koma ki akomeka concurrent parce que si la zambiaka natali si la ma bombengo ça théâtre à moi la mokie donc pas na concurrent na sens nini parce que par rapport à expérience ça là oui donc pourquoi ton péchanga au pays là si au pays là ba belle fille ça oui ozomona ça dit péchanga apesa ligne na mutu ah oui ozomona ça dit yusko tikali ozana ka okota na ranki moboye ozake munino mobozala mais laisse moi le ko bébé bango pe okebwe yo ko na bango ti ça marche mais changa na talent na ici a talent elle fait bien son travail son travail travaux 5 chantiers travaux minutes travaux
Nini tuki Papa conseille que ta son travaux. ce travaux. Oui, il fait bien ce travaux. Donc ça dit, Aïsana Moussa n'est pas cassé. Alors, nous ne sommes pas là pour nous rappeler les gens. Donc voilà. Donc, si la Bissa nous a l'époque aussi dans celle là, les époques, mais toi, les oh, voilà, tout le monde là, je vois qu'il y avait un Kamoussouna qui était béton. Un peu sur le mot des sites, mais là, tu viens sur 1000 fois. Et il a besoin de boss, Yannick et Kimi, il y a un box. Un peu sur le mot de la communauté, il a besoin d'honorable Joe Nachobo. Déjà, n'a pas joué à Afrique ici, on a dans un Malika. Vous allez qui m'ont dit, vous avez aussi une fête Mayamba en Afrique ici, on a assisté pour 10 jours. On a pour mon boca, pour tous les grands alala, il n'y a rien à faire. Pour moi, il ça c'est là. Pour moi, l'actrice que là, j'aime beaucoup. Aqua, la Aqua, qualisation. Il y a bien vraiment ça en bon, partir à la communion. Elle a donné à sa maman et sa sœur comme $200,000. Et Kitty, à qui il est Kitty, nous fait une robe à gagner. Akunda Michel. Leketu. Ngai pona kabela mutu ya libanda. Ifona sunga na famille. Comprenez? Et là on a autour le parce que ce point n'est pas que si la concurrence parce que ba de beli va comment pour vivre na si la pour la concurrence. Si l'on sait la case juste des peuples. Vous comprenez? Donc bino bo ndo bosa théâtre. Bolu ko bosa makambo lokuta si l'on vivre en réalité. Si la juste à 50 000 c'est vrai. Mais bien comme je vous ça 200 000 mots et théâtre vous calculer neni bobé ta la condition sur mon de kiti banque comment bien la condition sur les kiti bancaire grâce ma kingé de que je salue ma copine de gros bisous à toi. Donc si là on vraiment dans ma boko bien ce que vous calculer bobé la connaissance mon boyer pour assez la bien chèque de kiti banque. Vous comprenez? Donc pour dire quoi? Bakunda Michambo. Akunda. Mon devant facilité au plus à 200 000. Donc, on a facilité au son de la Boulou, la Bombette, la nécropole. Vous comprenez? Cercueil. Au municipal 200 000, il y a Bajar à Bongo, il y a une famille de Champo. Bon, il faut que ce soit. Mon deuxième peu, ça n'a jamais déjà. Mais parce que le bateau va en noter. Parce que Richard Moko va tirer, tous les peu chèques au bas, ça va dans Richard Moko. Hein? Pour bateau, ça va en déjà. Parce que dans les bateaux, on a un côté, tout est à mon beau ça va. Bon, ça va maintenant, mon boy. Oh, si la bénéficiaire, on va bien de bénéficiaire. Bien de ça, la mieux dire. C'est important, les nains en chèque pour les airs. Eh, bon, ça, la mot, pour éduquer, les tu vas faire d'avoir le bida. Eh, les tu vas faire d'avoir le bida, pour page et tout. Moi, je disais ceci, même ma page de libération là. On a le droit de concentrer ma cabo et ici là. Babylone, vous voyez que c'est le côté de ma. Vous n'êtes pas là pour nous faire la carte, on a focus pour nous faire là. Parce que nous devons aller sur côté même la chaîne, on a un babou dans le bac à l'idée autour de ma question. Elle est tout. Et là, on a vu que ça m'a tué. Non, on a oublié la moitié. Pourtant, il y a plus de 200 000 bon, le bon, on les a. Papa, bien, on a les a. Famille na yo place oyo sombela bango ezawa o 200 000 ya lupango côté zo okabela mutu azala nango déjà bobengaki mpe déjà la patrona parce que tant yo opesa ye bongo donc il faut tout s'assurer que papa na yo aviva apesa bien osombele na Gombe osombele na Kasavubu osombele na centre ville na babandali mais tout bosala yango kaka en croyant que pour boyo qui s'assile la passe ça dit que bino ni bo vivre dans le théâtre si leur vivre dans le théâtre parce que vivre si leur vivre en réalité si leur vivre au bas fan ni bon ça c'est le moment
bafana ya bino baza polo bobeta soki nazaka pe star mais fana tiro ka bino ça fana c'est le côté mais si la lobby ata tiki musala oyo obetela bana lisolo nazaka star na ba ami moko boye otala bénéfice na ko ba star ba pesa na yango nga pona nga parce que bino même les expressions de bino au monde quand même belle à ce que de politique tala eloko oyo eza surprise to cadeau yaya expression faciale basala bathéâtre bayebi ce qu'on appelle l'expression faciale ezaki moment ya créer buzz bacréer buzz parce que baviva na buzz bacréer buzz parce que baviva na buzz so si la viva na buzz te si la soka viva na buzz aza ntungene bato ba buzz ana ntungene leketi oyo leketi so babeta buzz mo boyekana pena un mois okanga oyebi ti si alakisa biso alingaka biso de loin mais de près ozana biso osila kopermettre jamais moto baleketi aseli omungo elokuta ayoleti bien olingango te mais soko diminue ti oyela mango pwani mpona seko pesi nango mais awa eza yango te moma onga mona mbengana nala patrona nanango preuve na expression facile na ya ye moko moto bapesaki ezaki ndeni tomonaki expression facile ya sila to bayelaki 150 000 ya chèque atournaki sala aobina na chèque na ye azokende osali mobimba 150 000 donc c'est-à-dire soki boluka bosala makambo mpona contre sila c'est-à-dire c'est que sila abandozala toujours champion parce que ovivre la réalité bino bofika na mensonge donc c'est-à-dire sila aza bénéficiaire ya carrière na ye mais bino bozala bénéficiaire te mpo bosamaka mpo bopouve sila mais or sila osamaka mpona carrière na ye mpona bénéfice ya carrière na ye ozo comprendre te donc sorry et puis faut boyeba ke na kati ya réseaux sociaux toana millionnaire te na réseaux sociaux toana millionnaire te yo sa motoka ye bijou voama ser wana ye bijou voama yo kati po toyebanisa ye esema ye luka biso po ana mo donc kanga ntango obwaka leketi oyoka mwana ndeki kuna leketi po ye na tuna ye bijou voama bakokoma yeba bijou voama aza nani bijou voama aza nani bijou voama aza nani bijou voama aza nani bata mbongo po bayebana esenga sa théâtre ni cinéma le contraire ye kutufa ye pasi rankine eza abino otela bino 150 000 $ boyokana elege awa bayebisinga rankine eza na otela bino 300 000 boyokana mpo na millionnaire pas millionnaire 300 000 eloko te mais millionnaire fongo chaîne YouTube millionnaire fongo chaîne YouTube ye noyena madinga aza na YouTube aza na chaîne YouTube ni papi modala na yango te totika na kati ya théâtre millionnaire azali bamoluka motu nyonso moluka voilà merci bamoluka nde mozoloba lelo tomoni susu eyesu mabe to toyebi ke mimi azalaka la bienvenue chez Bella mimi kaka azala la bienvenue na sila bisa tomi lelo oyo lobi na matanga tomona demere aye koyamba bepa koyamba na nzoto me bakoyoka na Bella na mimi kaka eza aza au courant ya oyo demere asalaka to je sais pas eza pasi la silofi na comédie oyo aleka pasi la eza pasi nayokaka bino te bato bakozaka teme na sila siko nayebi te mais demere azoya koacharme koloba kotaki bacomédien mais lela toujours pene mpe azoyamba kokonsole belevi je sais pas analyse soki na ka ya mini oyo toyokaki na baproblème te nabia bobokanisa pinaki ebele osa sembla soki demere aki afini minika bonde bele osa sembla ozala na demere osa sembla te osa sembla kwani osa sembla kwani okomprene émission na te émission na esala mpona mifano mobali na okomprene yango te
que je la connais. Alors ça, ça m'a plu. Il y a intérêt à la relation. Mais tu vas me dire que tu peux y avoir que il n'y a pas de cause à la problème, mais belle. Déjà, et comme vidéo, il y a des gens qui ont monté au final, na mona ina yo mutu to zara bebo sikana yi. Zara tele que tu. Mutu au final à 12h. Ana moni bino ko na 16h 17h. T'es impression dans les amis. Impression dans les amis. Oh tiens yo ya bobo sika, to so tu o consoler yo. Parce que consoler ça problème mais effet attend émission côté. Bon émission côté des fois. Effet émission liboso. Ezaki nini? Pe ya compromettre que na oya lisusu. Réaction na yo mutu to zara des amis. On a joué pas na. Ezani. Ezali bato be ba ko fa victime ba finga maka ko bole kana SP. Ba c'est la carrière na bango. Ba na poso zaka produit, ba na poso zaka produit mutu moko te. Po bo matana na été. Mimi ka bomata fille a connu na chantier. Il faut ça la peine vie na yé, c'est la carrière na yé pour nourrir famille na yé, bana na yé. On a fini vie pauvre quoi, on a laissé là. Mutu nyoso zaka na banditi suka. Na kata YouTube nana yebisa biso ka kwa na bombe. Eza nani? Ndaku na maona bomba adresse ba pesa biso. To ke vérifier que il bien na kwa na bombe eza nani? Na kata YouTube. Quand même Quand même Mukulumanya, kuna tasha mukulumanya ni kamana. Pala bongo bena odoki na dia ses kuna suka. Kuna siko na kenda kuna. Siko na mbibo. Finga mundo. Oyo remarque. Pe donc teki quand même mukulumanya utilise. Akota bekata. Te. Alors ka biso to kwa kulara awa te. Que biso danger. Na tunya ba YouTube ni so ba ka biso danger. Adresse na ni za na bombe. Ba pesa biso o akola danger na bombe. To ebi ke ji akarto za garate ji mango. Ngai mwana lemba ya solo mama na poto. Ah, famille sont poto. Te na risque muto adresse za na bombe ji mango za garate. Po mama na poto beto yo souffrir a o ka fi. Mama sa vie na poto ji mango na karto za garate. Na conchete za garate mais yo ala lembo do ka ji mango o mila. Ya problème te na tout ni ko na kata gombango. Nani akola na ji mango na kata conchete. Tout est bien. Pourquoi? Pour ça la minute. Na enda moté. Kasi on omi bati. Abenge ngulu tu. Na lobi boyo. Afingi mina chiluba. Babe balobi ba lobi chiluba, balobi chiluba na. Parce que na bozo atteint pour décortiquer le présent souci. C'est ça. On a respect na yo. Tu comprends là? Na bozo atteint le corps décortiquer ce souci. Bozo ya bo condamné. Famille tumba ifingi mama na bango. Image ya ba parents de bango na bana. So moni mon azem pour l'idée de la vie. Comme so mon éducation multiple pour papa. Parce que mon azem bien, moi était ba biso. To ya awa tout ça ba na lise ba ko. Même ata o moni nga mo to ba ta kata réseaux sociaux na bimisa momo gros mot pour na fingi na momo na kata réseaux sociaux. Vous aurez fait Et na ça, vous ça. qui veut tout ça ouais sentiment pour moi bien des très respectueux. Ma frère. Quoi maman, ma sœur. Vous avez Mais moi biboche. ma Belinda, elle est très respectueuse. Vous avez mon respectueux. Donc ça dit pour finir, on a pas pour finir on a beaucoup on a passé est insulté. On rappelle que place na route n'est pas na aller. Exactement. Na bien mimi ka bon akoli na passe mais là que na moi on qui peut tout dire trois fois. Eza leçon ya vie. So you pose la question, nous a culpabilité OK. Eza leçon ya vie. Voilà, vous savez OK dit au bouger. Eza leçon ya Dans la vie. kabila ya mani. Naka. Mais on a été end. Mais na nini c'est OK. Beckham touche. Beckham touche. Oh na teza end. Beckham touche azo kaba. Oh ils bana na so to tali kaka pour ozo katala ya desa. ya. Ya transport même nga lobby atele ndi pas Beckham. Asante bana promotion de bashi. Bashi. Ba Atala musique MPC. parfois nyonso ya Beckham touche. Promotion eza kuna partout et style et 10. Ça bien. Non, ça non, papa. Ah ouais maman ba et ça dépend de Et comme touche pas la femme mariée, mais dès que le mari comme nous faut préparer un bon.
bika mutu bali kuna so ke ozanga moto mutu te parce que tout ça va entrer bien Ah, tout ka biloko na mutu ya mabe te tout ka pere qui a bonne qualité très bonne qualité lelo voilà ozomona mimika bongo aza leçon ya vie so ngana moni mimika bongo abima na chantier ala na chantier lelo mimika bongo komo kele poto te fona fona na tuna nzambe te nzambe akosalela bato so na moni nzambe tosaka fona sambela nzambe mimika bongo so na moni pasi mimika bongo abima na chantier na mimika bongo lelo komo kele poto fona sambela nzambe ya mimika bongo nzambe ya mimika bongo oza wapi nzambe oyo alongola mimika bongo na chantier akomisa na ndako ba split akoma komatisa avion konda futuka nzambe na beleli nzambe ya mimika bongo na nzambe ya nzambe ya mimika bongo makasi c'est la réalité la vie c'est toujours comme ça parce que eza leçon les mêmes on finit la camarade et ma boule te wana eza kia miti na bango eya problème te bango bayebi nde babandaka nde basukela mais source babosana yango te soki bango babenga bato baingratitude baingrate boponi bango babenga bato baingratitude parce que soki eza na moto abimi so visibilité alongola place oyo muta ti obimi na mokili losali seke moto ayo soki obengi matama ata aza papa na yo ndenge olobi aza papa na nga meke mapeshe oyo baki aza matama losali seke oza ingrate. Voilà, merci. Parce que papa a beau na maman a beau babi bato ba erreur. Donc tu os reconnaître que baza ba parents ba beau na bango ba senga na mokili. C'est-à-dire ata ba sali ba erreur au fin la maman te que papa na ngali se toboka tout maman na ngai de nabe parce que on reconnaître que papa parents non mais so os reconnaître que moto pas binisa na mokili. Ana matama ata za ana ba erreur na na doit finir matama parce que ça moto binisa mokili. Le sali aux ingrats. Ne bo finga biso ba ingrats, ne bino ko ba ingrats. Ça va. Ça va. Au balance. Et le batté parce que oh ils ont comportement. Caractère et ça oh ils ont quatre. Vous avez si vous bien alinga ma kasi pour venir zalaka souvent le na on te laisser le voir parce que moi je obéis de la Bible so femme obéissez à votre mari. Abalusako kama sindio abalusaka nde ko balusaka teo salinga yo anana teo akano bouger mboka ko ba bouger na poto siko linga na balusaka nde balusaka balusaka ati uzanana pezo bouger ngai na mona bouger ngai pour mettre ba mai ba tobola ba nzoto bon ça dépend ya a longola ya katikati te na za suna personne de tula kala tu ba ça c'est intima pikola yo na longola parce que ngana na respecta mobile na les 12 mois sinon ça 3 ans de oh la félicitation badulisa non c'est fait aluka kia dans les civités yo mwana nzambe likambo moto te motaliaka na bango bakoma kotonga malika 3 ans de mariage il y a 6 mois pe il y a 2 mois te il y a 3 mois te mais c'est flou eloko bantu mpe balingaka basi batombola bezaka mpe balingaka basimba bango trop kuna vitu okisala lobi jérémie ozoétike bana te azoédifie bana te bon moi ngai naza te mpona contrôler moto mais sauf que nakoloba que tongo jérémie nango bato batelemi na yango mwa mingi mais soki jérémie obebisa éducation ya bana biso bon nouvellesse parce que nga natala nouvellesse na bana parce que baza 1 minute baliani mbanga 2 minutes moi c'est bimi na douche mitakala natala abana les éducatifs bana nyonso ba 5 et ba 13 14 soki na kala fungula bana bazobota bana kenda kobota Victoria na bana ya ba 12 ba 13 ans ba 5 ba ba boti eza Jérémie lelo na ba famille na biso tokoma kosurnomme batata moso balobaka mingi no bako bakatela biso mangala tobenga bango bamakalunga tobenga bango Jérémie omwana yo makalunga tona batata mosi na bamama leki bamama kouto tobenga bango bamakalunga makalunga bino na identité nini makalunga bino na identité nini yokate bato mangala te mpona nini bato ya jeunesse nyonso baosala Jérémie bemission Jérémie azobebisa éducation bana biso me makalunga pasi est ce que Jérémie na bagage na yatikala motakala
afinga bainsonité exaucé kiala Naomi Lufwa Kenda babimela biso na banini babimela biso na image nini bopesa biso baimage oyo maakalunga Naomi Lufwa Kenda exaucé kiala babimela yango comme ça to contredire nani Jérémie parce que même identité oyo Jérémie aza nango bango nyonso basala yango ya Jérémie nde soki eza levé différence eza yango wana Jérémie na dusola alia asala makambo na ye asepoza na sale bouche na ye depesa makambo. Merci Mania Malika. Je suis un peu saoulé, stupéfié. namonaka pesha maluba yango namoni eza eloko interesa nasepela na mwango je suis stupéfié estupéfié baloba te eleke tu estupéfié. Merci à toi Malika Mania. Malika aussi taille. Eza na taille, na taille kwa mte. Je vous mets à plat. Là Malika qui parle climaté. Mais neti mona seli climat. Alors ça va qui maman et moi OK, moi été. Ce jour a dit à ta mijo là ta qui bon point na. Nalinga kuya makasi. Na moni makasi go. Nalinga kuya. Totala climat, totala météo te. Eza choc à maman. Mais on a décidé de féliciter encore pour ça. Vous avez la selfie dans le réseau, tu as toute la caméra. Vous avez la selfie dans le réseau. Moi, je rose à ma casse, elle a dit couille. Et ça choque à maman. Maman choque à l'heure. Je vais faire ta couille. Bon, je vais faire écouter ma couille, mais si on veut que les gens maman, ah, et si qu'ils aient dans la tika couille. Je vais m'ouvrir ici dans l'eau. Dans la tika. Quand on comprend là, il faut faire la fête dans la bouteille. Moi, je dis que tu es jour. Mais pour cette année, je vais changer non te na la taille ya couille. Motoka qui. Na banga pe binoté. Motoka qui. Na na parfait stick pour vous aller sur gars au chez ah. Eh. Vous avez tout fait hein. Mais la tête qui te ma casse pour la sepele na moto. Eh, tu as bout à mankanda maki. Moi ezaki mokolo. Olingo milinga. Pour aller na moto. Il me qui te ko kama na. Koza di kano. Eh, o bateau ça préféré que eh. O koti na peti kwa ni mkolo peta toi. Ezaki somo. Somo. Na linga bia kui bon et et quand on va dans mon âge, oh ma femme. Merci, quelques dédicaces et mes messages dans votre En tout cas, on vous aime beaucoup. Partagez l'émission, likez. Nous sommes là pour vous. Tout ça, la cap pour Nabino, tout travail pour Nabino. Donc, Naninga Bino Mingi, Maman Nathalie Fiki pour. Ah, maman, faut se Naninga au bout. Maman Nathalie Fiki pour. C'est la vidéo, maman, c'est la vidéo. En tout cas, Bino Nyonso Rosa Arnamina, Bino Mingi, vous partagez l'émission, vous likez. Maman Nathalie Fiki pour maman. Naleli mingi et pas les questions. Nayebi pété. Oso pesa kito pesa kité. Maman Nathalie, toi na moi de la femme. Nga Malika. Nalingi pe na savoure moi de la femme ango. Maman Nathalie Fiki pour ya papa Paul Fiki pour. En tout cas, bonne fête bonne fête des mois de Saint-Valentin. Des femmes. Bonne fête des femmes. Bonne fête de la femme. Au bout du signe français, maman Nathalie Fiki, en tout cas, je t'aime beaucoup, maman. Merci, maman. Bonne fête à tout le monde. Voilà. Mère Adeta Pukumba, bonne fête Nayo. Maman Hélène Mukendi. Merci à Kevin Kamousno, aussi notre mécène, il y a Papi Ngoma. C'est légende. C'est un légende, il y a Papi Ngoma. Mon souvenir, il palpite. On palpite aussi émotion. Ngodo maman il n'a fait Papi Ngoma sac et mon mabe palpitation. Merci Malika Mania, merci à tout le monde qui a fait quelque chose. Tout le monde à la prochaine. Bisous, bye. Bye.